Tengai tanya lelo na bima internet na ofinga batute na ofinga mikolo te na ofinga batute mara na internet na ndenge na ngai voix na ngai na rock le man internet na ngai na zaka moi propre na lo ba bien na ça poser la question na ngai bien tanya mabedi est-ce que ndo sala kombo na monde internet pour le commencer le candidat ba obelo est-ce que ofinga musicien congolais non ba non ndene est-ce que pour ça kombo faut finga non que ça combo ko finga non pas na nga ça na combo moi combo na ça na moi mukie so 100% ata moi un dixième abato ba yebinga na ça na combo ya finga na finga musicien pour na zone tous a besoin na bangot malgré ba koma moi rare ba koma moi minene ça que roso na manquer d'être artiste moi comme minene na comme na point moi na luka photo c'est émission moi te que simba te a pesanga opportunité te na sana na vana na eza que to respecter so mukolo zo respecter peut respecter moi muke peso zo respecter il va ko respecter moi muke et donc ça là que ba musicien na ba journaliste ba comme na ba maison na ba chroniqueur na ba chroniqueuse to comme na ba maison ton na invité ça ba manque confiance tout manque ya nini nazo e bango te ti le na linga na réaliser ngo na ça na faire rigolo la gestion des millions émission avant na plateau boya benga ngai atinda ba benga ngai to ça l'émission na ya na ça l'émission non émission ya faire rigoler le pas dans la c'est pas l'émission na donc on ça no musala na motema na ye on ça no musala que to sala musala ayemba to sala musala d'un côté il a vraiment merveilleux il a vraiment tout comme makasi yango wana na pesa ba nyonso ba journaliste ba chroniqueuse ba chroniqueur tout ce cannabis ba mafinga mo eux inutile eux porter les biso et l'autre comprendre un jour tu auras la besoin de musicien wana un jour tu auras la posa ba musicien wana pour biso to sala ba on peut ba sala biso so biso to yamba bango ba accélérer biso en plus ils ont détruit le son ya makoro ke nzamba songi abima atika loko abandaki atika ils ont apporté et le côté ils ont kenezo mais et le côté na landa mutumo lo bayabi bato nyonso bazo finga ba leader on dirait bazo la na Karine on dirait bazo la na Karine pour Karine abana ko attaquer ba leader bato bele bando ko lo bana ko ko appuyer te ko lo bana pour nous sala bon pour ni ka ba journaliste pour nous finga bazo lo on dirait ba nyonso ba koti na ba en plus on dirait Karine ando sala ngona ndenge ne mombo so bato be ba koti na ndenge mabetani nyama ko azo citer comme leader azo finga leader te basala ngo pe bongo te Africa Elengi TV, bon s'abonner, hein? www.Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele. Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali. Ah, babi mikolo, to so bin Elengi ezali, Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele. Dans sol, olingo mana maninge John, s'abonner na Africa Elengi TV, oyo kama solo ya kitoko. Ya solo ya ndembité, ya aubergine té, ya pilipili té, ya solo. Hein? Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV, Elengi ezali. Mingi tolanda rapé Africa Elengi, ya Mike Lokamba. Hein? Place Bilengi ezali. Où est la parole à Tour Mada? Ah, babu maga. Ah, nabela bedani. Adi ya betaduge. Adi ya bedani. I want to my bed, I did ya bed, I double, I double. Merci na internet na biso nyonso balinga chaîne na biso Africa Elengi TV chez le Terminator Michael Okamba. Vraiment nga na linga bino mingi moi na bino yo ya na bino yo leki na bino yo la tigresse de la presse congolaise hein. Naza vraiment na sengo ya présenter émission oyo kande na lobaka sur Africa Elengi boza jamais déçu hein avec la tigresse de la presse congolaise boza jamais déçu kande na kenda koluka ba actualité na sa musala kaka ndenge bolingaka. La tigresse yo, vous a toujours branché, vous a jamais déçu. Nous avons déjà invité Nanga Awa, Zamoko na biso kana kati ya presse. Tanyama Bedla Neymar de la presse congolaise, nous présenté Bino Edish. Bonjour. Bonjour bébé Kier, ça va? Ça va bien et toi? Bien, na sepeli comment na yo, merci na battu nyonso oyo pa ozali bakoyo atala biso na linga bino mingi. Merci na
Afrique Info, Afrique Elengi TV. Donc, merci à votre nous sommes dans la bronchière au tala Neymar de la presse, 10 à Makasi, 10 à Mboka, na la tigresse de la presse. Elle est ma petite, dans mon salon, ma cancer. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bino mo moni, to koti déjà na kati ya plateau, to beta ma solo bino bolingaka. Merci. Tanyama bedi Neymar. Ezara ni nyango vraiment moko to mona kayo limo na monde internet o mona na lisute obungi o lukatanya na site boyo mona été après un moment au zongi na monde internet. Ezara ni nozora musala ngo pas comme métier soit je sais pas ezara ni. Non, ezake na limo kana bunga ka ezate ke na limo libela na limo ka un certain temps na limo pour na basala ngo période. Excuse opération après opération nazonga na ngai nazongeli pe mustavanda ndambo après proposer na site mo boye pas béni samba câblement je te salue en passant ma béni samba na pesio ba mbote na yo donc merci vraiment donc après wana na olonga wana na komi sikoyo na komi na site mususu na site wana après toyokani bien te nde na olongwa na zasiko awa na Congo Réalité Vision ezata ke nazo musala za vinanga musalo yango esalinga ke naza 10 mboka musalo esalinga ke bato peso ba moningai au moins attention moi est bien alati classe na mutuka na cher ole kananzela monio oh c'est Neymar a bengi opé oh c'est toi Neymar oh ça va natala koyo na mona kayo ah yango esalanga na kozongo likolo terre à terre te eza musalo nga na lingaka na mi pesa yango ezaka ke soki nakutani na place bien na travailler so pesa pesa mabe na travailler te siko naza na Congo Réalité Vision na pesa makambo boya lisusu na Congo Réalité Vision Neymar azawana aosa kande bolingaka. Merci beaucoup. Neymar nani apesa yo makambo na monde internet muta pesa ogu ya osala msala ngotango vandi boy penotali ah zéro vieux muta pesa vraiment goût ya osala presse bon ngai muta pesa nga goût ezaka ika de yonga na ndenge internet ika de yong ko muta pesa ngai goût ya osala msala ngo na no mone kaka asala msala ngo kitoko na movona inda loba wana ya ika de yong ile kayanga mo munene santo inda pesa nga bagua na bato ba pesa nga bagua na bazana bango ebele donc bato niso basala musana ba ombia ba pesa nga goya osala musana internet c'est ça apparemment otikala yo moko nazala bato natikala nga moko comment ça non po ekoma ata moto koma mona tanya mabedi ye moko azara suna bato te ndezaka ta mosusu na équipe nationale tanya mabedi azara suye mote mais nde dans mona mikolo yo apparemment comme ce zongeli bango donc atikala nga mote tozaka tout moment nga lekna wadol sitza wadol toza pene tozaka zinga toza ba voisine les tu azaka mo likolo so mo 5 minutes na makolo na omona ye tozaka famille reste la famille et que nga rekna mambo sala ba pas mambo sala la famille reste la famille toza bon moment à bon terme kozonga net une équipe nationale ndeni poto sala ki bilé ya bastar na les tu bomoni wadol bomoni ngai non ezaka ke tozalaka on est ensemble toute la famille c'est une famille ben dans le katanate tous à la il s'agit au monde tout le monde a tout ce qui te lié te vendre te passer un bon moment c'est ça mais que vendre le quoi que te vendre tout ça sont musique c'est ça que mutu comme na marambo na ndeti les questions na moni a fongoli chaîne nae félicitations à toi lesquels a fongoli chaîne nae les que tu vis en autant ming bagag nae et c'est là bien na moni a tindelenga ngo na tali na mona seki na moni bagag mo basali sali wana donc c'est bien comme ça musalande le kamaloba na ebele mondo ye na presse na pesa conseil ma petite linga musala na ko le kanyonso ha linga musala o polémique on itenga itanya lelo na bima internet na ofinga batute na ofinga mikolote na ofinga batute mara na internet na ndenge na ngai voix na ngai la rock le man internet na ngai na zaka moi propre na loba bien na ça na poser la question na ngai bien na monique aux ana lire mo aux ça musala no bien continuer comme ça et puis colosite na bino apeso chance makasi azala na yo colosite na pesio vraiment azaleki et pas na ngai ozala na bien asala musala soki osungezali ki monique ok ça musala quelque part osungezali sungaye aza mwana alingaka musala banda zaki mukelelo alingi yango lelo akomi nango ezala bien donc bosunga ye l'internet bolinga ye la tigresse de la presse congolaise c'est ça.
Voilà, merci. Tu vas continuer l'émission à Bisso. On a vu que l'émission ça va bien mon coin international. Hein? Oscar Marie, tout depuis Chine. À toi aussi, mon vieux simpliste ballon maître chinois. Tanyama Bedi, est-ce que nous sommes combo dans le monde internet pour le commencer le candidat Bobelo? Est-ce que finga musicien congolais? Non, non, est-ce que pour ça combo faut finga? Non, que ça combo ko finga non. Pas dans ça na combo. Moi combo na ça na moi qui sur 100 personnes ata moi un dixième à bateau ba ebinga na ça na combo ya finga. Na finga musicien pour na zani. Tous a besoin na bangot. Malgré bakoma moi rare, bakoma moi minene, mais tous a besoin na bango net ngai bientôt na banda conception ya sika na kata site na ngai site na osala quand il télévision na banda conception moi sika découvrir nos artistes, to découvrir bango, to yé bango qui est, tu vois. Et là que reço na manqué net artiste moko ya munene. Na comme na point moi na luka photo ces émission monte que simba te a pesanga opportunité te na sana na vana na et ça que to respecter so mu kolo zo respecter peut respecter moi mu ke personne zo respecter il va ko respecter moi mu ke et là que ça là que ba musicien na biso na ba journaliste ba comme na ba maison to na ba chroniqueur to comme na ba maison to na bité so za ba manque confiance tout manque ya nini nazoye bango te ti lo na linga na réaliser ngo ya on a sali découvrir nos artistes. La découvrir nos artistes, il y a beaucoup de surprises dans la carte. Base à la vraiment branché dans www.congo réalité vision. Vous avez décidé. Na inde tinga itania mabe dîner bara. La salle émission mona papa evolokola ilai. Na salle émission mona ngai. Ah c'est toi Tania. Mona chiba. Atema Xavier ya papa langai ayebiye ba salola ba moninga yaka to sa émission comprend abina ningo sa émission ya internet na minote po chaka ba titre mo boye mabe ba fingala ka na linga ko sala te mais zwa kinga to sali be émission na komaki na banda ko koma na komaki vraiment na komi ba question na ngai to sali émission na neti lobby na telle émission elle dépasse même 60 000 tu vois na ça qui musala on a zaki na bolingo ya ko sa musala ngo après ça kinga opportunité na ça émission pour un soso a ok teke na fingaka na ça na faire rigole j'ai des nuances émission na vanda na plateau boya benga ngai atinda ba benga ngai to ça l'émission na ya pe na ça émission non na émission ya faire rigole le pas dans la c'est pas émission na non go ça muto ça no musala na motema na ye ça no musala ke te to sala musala ayemba to sala musala d'un côté ils a vraiment merveilleux ils a vraiment qui to makasi yango wana na pesa ba nyoso ba journaliste ba chroniqueuse ba chroniqueur tout ce cannabis ba mafinga mo eux inutile eux porter les biso et l'autre comprendre un jour tu auras besoin ba musicien wana un jour tu auras na posa ba musicien wana pour biso to sala ba on peut ba sala biso so biso to yamba bango ba bakisela biso en plus au moins na CV na oyambaka nani oyambaka boyo moni ils a bien ils a vraiment bien tout ce ka ko fingana tout ce ka ko bebisa musala o to lingaka mingi to comme la baron qui na ba musicien ils ont porté les biso et loko te neti ngai na projet na émission na ngai o découvrir nos artistes na linga ngone na banona papa chéri binadama na komela ke déjà na zela répondre nga na linga na bandango na ye et vous allez vraiment idée moko ya bien soka intimi bon no mo comprendre que découvrons nos artistes et anini o neima linga me malisus. Merci beaucoup ba fan na biso bino boyo kanito continuer kaka masula onde bolinga kaka boza toujours branché bozala jamais déçu. Neymar de la presse makambo mafinga oyo lobela onaka la biso to mafinga zaka entre ba journaliste na ba musicien ba artiste et comédien lelo siko mambo mafinga e comme ko tina bato ba edara biso ba mécène oui comme ko tina ba mécène bato ba edara biso ndeti to ukomona ndeko na biso nyamakor ba uto kangisa bituka ya mafinga o ya kofinga to ukomona ndeko na biso msusu maniki ba uto kangaye donc analyse no ekozani na likambo o ya kofinga wana ba kofinga msuza ba sentiment ofinga msuza ba sentiment donc comme ta vanda la mukia bando no finga o condamner ndeni o mututa azosala job na ye yoza job na yo yango ko sima micro na kalezaka mo ba tiraillement wana ba musicien entre musicien na ba journaliste mais le tout moment on est débordé ba borne et comme ici na ba mécène c'est pas bien ça bien ça vraiment bien tout le cas tout changer l'autre au sein a tout changer
Et ça, on a que titre, moi, mon nez, que au fin, tout ça, la beauté. Donc, mais un peu, comme on dit ça, non, on attend un commentaire, moi, moi, azolé, la vie, anzambe. Il y a vraiment, sincère, exaté. Ma chroniqueuse internet, ma chroniqueuse sincère, exaté, vraiment. Ah, pour aller moussalo, mon bébé, c'est un beau, comprendre. Et ça, n'a vraiment pas si, mais tout a tout changé, et ça, la biso bien, tout a vraiment. L'autre monde, de connaissance, il y a encore. Aza na son associate Aza na parquet et ça l'a bien ils ont ça bien été tala lelo aza kuna ils ont ça l'a vraiment qui to côté ata maniki bien qui abima qui mais avant azwa qui moi aza qui na kata bon ndeti yepe bakanga qui pour ani ba insulte moko eza bien été ba na mona ka se défendre ka loba ka finga mais c'est na biso te eza mo limu cheni afinga ni moto soso mais totika kaka totika bato l'histoire na besoin de bango to na besoin de moto na posa monko finga ngo eza ti wapi to kende wapi to komi wapi o lo bande ko les arts to komi wapi totika vraiment totika eza ki to linga to mi to linga o ba fabrigas mais tino so ki to ko linga na to komona kembo to linga na ngalo na na besoin yamba yo za besoin yamba nga to linga na totika ba mafinga ba ya Willy Musheni ba message na biso basunga biso net na témoignage ya Willy Musheni na sola na été oh to vana ne boye neti ba msu ba vana ne ngalo na vana na été na sola na été mais aidanga bakanganga caméra pa ba soda na biso en investe azoleka azaki a passant oleka moni journaliste bakangi caméra na atuni atelema atuna nini bakangi osalini ngami ya Willy bakangi ngai poto telemi na investe to se émission kaponango te bengi na basoda to sina bengi basoli afota $100 ayebinga te to yebani te ngana mona ka Willy Musheni ya yebine ngate afotelinga mbongo eza bien siko lelo boye na bandi ofinga so ya Willy Musheni omonite ata bato mokili ata nga mo conscience na ngai eloba quelque chose ndeni okofinga ato omoni nga sona Willy Musheni te maedanga. En bref, en général, tout ce qui m'a fait, ils ont apporté rien, ils ont détruit. Ils ont détruit. Les gens qui ont encore Nzamba Sungi Abima Atika. Loko Abandaki Atika, ils ont apporté et l'autre côté, ils ont même et l'autre côté. Dans la même moment, le bayabi, bateau on est sur bazo finga leader. On dirait bazo landa Karine. On dirait bazo landa Karine. Pour Karine, ah bana ko attaquer le leader, bateau belé bando ko lo bana ko te ko appuyer. Kolobani po nous sala bon po ni ka ba journaliste po nous finga bazo loba mon dieu bon nous ba koti na ben en plus on dirait que na ndo sala ngona ndenge ne mombo so bato be ba koti na ndenge mabetani nyama ko azo citer comme leader azo finga leader te ba sala ngo be bongo te so lingo o finga so ke leader oza problème na ye so surnommé so ok sam manike ye wana a finga ki mais alors tanga komode ba ke a se défendre oui très bien. So yo fingo tengi na kombo se défendre ni pour fali la musique à moko kana sike za fali makelele pa ba fali ko défendre nini te ba auto sala so monique mambo ozo sala les bien te ozo simba te pona yo ko sa no ngote za na ligne na ça lo bien ça ba vidéo na yo tinda ba page polémique et ça la bien merci. Voilà, merci. Bien mon bon, mon akande to continuer l'émission. Mon vie Adricha motomètre. Mon donc à bongo, mon vie Adricha motomètre. Naebi que vient ngande na osula na obo western nyo et mon nanga. Tellement budito comme episode déjà presque na fin émission na biso. Mot de la fin na yo na batutu balingara yo, ba obalandi yo, bazaki branché Orlando. Mot de la fin na ba dédicace na batutu. Bato nyoso balingaka diza mboka diza makasi nalinga bino mingi soki bino te Neymar aza te soki bino te naza te oyo nazali lelo nalingaka nalongaka malinete nalingaka bino mingi nalela bino fort nalingaka bino boza motema nalingaka bino vraiment mingi bozala décider na comportement na biso ba chroniqueuse ba chroniqueur bozala décider bino pe bosungaka biso ta na ba conseil na conseil na biso ba conseil na bino sungaka biso bo edaka biso kaka te tozoyoka te mais bo continuer tokoyoka nayebi ke Prince Momba azolanda ngai oyo te kokufela mama na ye que son homme repose en paix maman Nelly Bomey oyo atikaki biso akufaki na Paris. Prince Momba, nous allons toujours d'ailleurs, on continue comme ça d'ailleurs. Merci. Déjà,
ma Bobby maman na biso Congo Réalité Vision maman Bobby ma Bobby la dawa na kata Majesté wana na papa Maréchal Amos Mikito na kata Majesté wana linga bino mingi vient nga kudu kanto sambila ba bonne guérison na yeto nga to sa émission mais ozo bela bisingai tanya mabedi na obela to prolonger to poussi oyo ka bien to sa na biso musala merci na yope apuk il faut amener bébé de la presse c'est le bébé c'est bébé Mike Lokamba aza bébé faut o la kisaka yeo o bakisaka les sous mayele aza derrière mayele faut bakisaka les sous ko aza derrière mbiaka na makambo ko faut bakisaka sous mayele pas apuk et ça la bien donc grâce Moïse ma sœur je t'aime bien mon chéri que j'aime bien Manichou de moi je t'aime. Bon, à la brancher sur www.congorealitévision.com. Tu as un concept ainsi que non. Quand même, tu spot déjà ils ont bandoleka. Tu as un concept mon corps découvrir nos artistes. Donc, ils ont vraiment idée moi bien aimé que beaucoup apprécié. Merci. Merci beaucoup Nabatutu Balinga la tigresse de la presse hein, à toi l'international Gauthier Makenda. Babio vraiment. Nzambe accorde l'international Gauthier Makenda. À toi Miss London, Linda Mandoulou depuis Londres, Ndimayo, ma maman chérie, Maurice Tiangani, ma fan tout balingaka, balinga la tigresse de la presse, moi la bino yo to continuer toujours, vous s'abonner toujours na page na biso, Afrique Elengi TV chez l'éternateur Mike Lokamba, vous a jamais décidé. So na bossa na ofinga bamba 7 abayaya, azala déjà Maurice ta okufa Maurice donc elonga ba bébé so monde elongo. Donc maman na ye elongo c'était sangani 7 donc baken ata baké ata bazab yozana biso mais donc tendance c'est bon elongi c'est bon nyos c'est bon moi c'est sangani 7 machines. Merci beaucoup la bino so qui branché la biso to comme déjà na fin ya mission na biso bota l'émission bobo santé ko s'abonner na page na chaîne na biso Afrique Elengi TV chez Terminator Mike Lokamba ngala bino to kutani prochainement bye. Afrique Elengi TV, bon s'abonner, hein? www.africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, hein? Babi Mikolo, tout ça bien Elengi ezali, Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele, dans sol, olingo mana maninge John, s'abonner na Afrique Elengi TV, oyo kama solo ya kitoko. Il y a solo, il y a ndembité, il y a aubergine, il y a pilipili, il y a solo. Hein? Gros bisous à tout le monde. Afrique Elengi TV, Elengi Zali. Mingi tolanda rapé, Afrique Elengi, il y a Mike Lokamba, hein? Place Bilingi Zali. Où est la parole à Tour et Mada? Ah, babou maga. Ah, nabela bedani. Adi ya beta doge. Adi ya bedani. I want to my bed, I did ya bed, I